Katiabato. Ah, Masananga Chapengo, on appelle ce mot tébélé. Grand clan de Idriss, Sokozawa Pinae Barasuté, grand clan de Idriss. Nakino Ozamo na Barumbu. Bon, Barumbu na Citas. Siko, les solo wana ya Masua. Bon, Masua parce que nana batu ya Barumbu pe mi balé hein. Baya ne wana maintenant temps ba comme on monter sur le temps. Bazawa. Ba mo pena ba tapoto pe akala. Ba vanda pena banyarka ba monyoso. Ba inzela wana. Ba ranzela wana. Ba bengi ba batine bino nzela. Te to monde ba kei. Ba koti pe. Ai pespe gu, biso pe to kota. OK. Bon, na temps ba comme on ba monter temps que ba mo ko na baye. Kolekate. Voilà. Bon, ngana lo bandi ngaïs. Mute boso to suivre na la bête boso sauver là que ayara poto. Mbali boso ra pena nzela Masua. Il faut encourager pour ça là hein. Si vous les gars ni betana. Bon, biso to aki 3. Tu aki 3. Bosa les boules, bolingi boule. To lingi boule photo kita. Matadi. Wa to beta match ba visa, zana go simbate, ba match ba bourse, zana go simbate. Mais to lingi to katonga na mokuse, to beta tour. Bon, la famille, tu sais, on va tomber à la moitié tour, et on va tomber une semaine dans zone à l'anga. Nous allons tomber Miki Limbalamo. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Mbe ozui. Nazalaka muninga na yote pe na kotikala kozala muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie. Tout le bela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo yango pe bisimino ki nazalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe compte yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote Papi Gen, tolobe la vie. Tolobe la vie. Pena ko tikala jamais ko sala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen. Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yo te. Pena ko tikala pe ko sala moninga na yo te. Papi Gen, tolobe la vie. Gomu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Mister Seattle. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec la dit l'odolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux aujourd'hui. Nazara moninga na yote. Nazara moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Chers amis, Topesi Binombote, Bande Kobolanda Kabiso, partout dans le monde à travers Tolobe la vie officielle. Je crois que moi silence ezalaki moi moké parce que naote kubungisa yanga papa. Alors sengaki vraiment tozala na moi concentration et puis nalela papa. Voilà. Jerigen, que son âme repose en paix. Pemana kimia yo yebi. Bongise la bisonzela bisika oyokei. Masolo ya poto de retour. Nabi ki batu belé, mikolo belé partout dans le monde. Bazo sepelaka mingi na masolo yo. Batu bavanda ki balobi mais Papi Gen ozo kana souté o ayebaki te, voilà. O pa yebaki azwaki amona quitté peut-être contre-temps, voilà, mais tous ensemble. Merci à Washington, l'honorable 4 fois prêtre, Washington, toujours tous aginayo. Eric Chimanoka, merci. Merci. Puis aussi Agostino, Masso, sa papa social. Merci à la membre, tout était élevé. Sambino Mawatro. Un grand merci encore. Merci pour la première dame à Lausanne. Il y a Maman Andi Louawa. Motema ya Kulutu Nabiso Gobelisha. Merci à Jérim Boma na Canada.
Merci Nadidier pour notre service. Un grand merci encore. Hein? Il paye Diego Kao. Ah, il paye Diego Kao. Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait, il a promis. Lui, il réalise toujours. Léo Nazana Moko Yabana Poto. Oyo. Ba moni pe mo ba histoire. Tolobaki. Oyo story no change. Eza pour nous partager. Pour ba savoir. À chaque fois, il faut bateau les caca photo sur la mimi na bango. Bateau ba komaga avant tout sur la mimi na bango po to yeba. Kulu tumbote. Bonjour Papi Gen. Boni. Ouais, ça va. Na sepelé na mona toujours propre. To mesa na bongo. Depuis kin propriété les kinyoso. Ben avant tout banda Papi Gen, bah mes condoléances pour na papa na biso négatif biso. Mais bon, essayer de ka koyeba que vie comme loi eza le tomo ya nzambe. Donc merci. Tout personne ka mboka nzambe nzambe moi bitina et pourquoi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, na okuta no lelo Serre Marthe. Ya malata ma pesi mbote belé mama ba ser na biso la so na moye so moninga sepelara danser ya sepela so moninga ninga na benga ga mala kosi ah ben mala kosi OK mais surtout na batu na benga ga malata madame Ebuka ngala benga malata Ebuka nzo de buka on est comme là wa danser talaga vraiment donc tout temps tout solo no momukie na yambi nani alors wa awa o yambi un congolais o abotami na Congo kombo nanga Joël Ebuka bana barumbu baebinga na limoko ya bana barumbu na pe moko ya bana ya Congo voilà donc na tangi ba classe na armée du Sali car na rogading na barumbu wana primaire CO secondaire na tangi okakuna. Voilà. OK. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de goûter la émission Masolo Poto? Ah, tout le bel vie, Masolo Poto, na talent trop. Na landa penza moi bato belé balata la dernière émission ça là qui na nde on a besoin à Belgique. Na combo mais ah fiche bango na voilà, belé. C'est cambote parce que na talent qui nous très bien. Voilà. Bon na talent au moins belé c'est vrai. OK. C'est quoi pour na yo conception na c'est pas là quand même. Ah conception les apena kitoko trop. Les apena façon pe ya ko éduquer bande on a biso au bazoya sika les apena vraie conception ngapena na ko encourageant on penza makasi surtout yo ndemo zo penza initiative wana donc on continue na on penza ko bana poto pe ya kala baza penza ebele. Voilà. Voilà. OK, donc devant vous c'est monsieur Joël Ebuka. Moi na barumbu bana barumbu na pesi bino mbote bana barumbu tu ba mbote na pesi bino mbote benalinga bana barumbu trop po na zala mimi na bana barumbu tout était vous allez éprouver na ndeko na biso Julie Akan Yoyo Christian Akan Lily Akan Rita Akan baza bibele ba Akan Nono Akan et puis voilà pour dernière fois na sala qui a monté na profiter na occasion pendant oyo mais tous ay kuna matanga premier à quitter il est bien. Voilà. Alors, to mekano ko sola sikoyo, ma solo na biso, ma solo poto to lobaka. Mekano ko bete na biso. Na Kinshasa oza mwana ya barumunde to lobia déjà to dévoiler yango. Voilà. Alors, eloko ni netindaka yo otika Kinshasa pena oya mekili. Ah, voilà, ça c'est vraiment très bonne question. Au bon soro vide chic. Biso déjà toi qui na ba esprit il y a poto c'est-à-dire qu'il y a poto toi pour continuer ba étude na biso pour ngana sala section maths physique na kin il fallait na au parachever ba étude awa boulouan de Jézaki mais avant boulouan ya poto ya na kin na boul beaucoup avant cause la militaire militaire c'est-à-dire tant on a na ba période ya gouvernement Mobutu ba major wana ba kepi na bango penza ya maki toko trop et ya opesa nga pena idée nga pena okoma kaka généraux bien major na niveau wana bon vu ne mboke banda okende ba opé mingi banda o changer et senga esigo ke to longa bula militaire to ya sigo na esprit
koya poto pour qu'on ait l'étude. Voilà. Et puis bateau pe bande oya pe na kina ba bande ko pesa biso pe goût ok ne na pour tout temps on va na kina au mona mutauti mikili na ndenge azali aspect to bi no biso nyuso to ke na nora ngape funa ko makalo wa funa ko makalo ko ite mais ngape funa kende ga ngape na sala pe grabia sika na ko masika voilà c'est ça voilà siko la vie nous peut mutumo na utapoto so yebo zo déranger bino à traumatisme toi qui na moko à ça akufa akende na bota ko mone quand même tangako yepena ki mwana so ya barumbu le pauvre Chalako a obana na sona bata na balabala kaya bakisi njora wana ba yipina balabala moko yepena tango yaki asalaki mwa tapage trop na kina wana nini wana na ngana yana 84 na lo baka 84 p na ou bien 83 voilà ayebo traumatisé quartier au Salon. Bon, il n'y a pas de complexe qui peut être mastaillé. Azali masta to viena. Ti, ba masta. Ba masta. Asaya de amikili. Asaya mais oumela la tasaka 1 an. Akiti, mbam. C'est quoi les araso yo zubi la ba o ki tali so ba plan, zongi mbangu après au tumbi la kinya. Bon. Tant que vous avez tourné, on a fait bon déjà visa déjà César déjà. Voilà. Ce que mais quand on bête absolument au Yapoto en 1900 combien? Alors on arrive ça ba internaute na yo ba Hollanda yo ba bonnet na yo pe na Yapoto 2 fois. C'est-à-dire na Yapoto na 1984 d'abord. Wana na yaka na nemo roboy. Je vais expliquer pourquoi. Après, refuté na ko zonga kaka potongo na 1985. On a eu visa normal, il y a Italie, na sommeil bien na Air Algérie à l'époque, na Kati Brazzaville, Maya Maya, na vol na ye, tout comme na Algérie, tout salimo transit, Roma, et puis né do au Kotabakoto. Est-ce qu'on est 1984? Alors 84 né na esprit clando hein. Clandestin. Clandestin, ça veut dire clandestin. Clando. Brazzaville, Cameroun, nini. Wana yaki ba Cameroun. Te biso yaki donc to kiti matadi. Poto kota siko na bateau. Oh, donc yo clandestin siko na kati ya bateau. Na kati ya bateau. Voilà. Masa nanga chapengo ba la question bote belé. Grand clan de Idriss soko zawa pina ba rasulté, grand clan de Idriss. Nakino ozamo na barumbu. Ba barumbu na sitas. Siko lisolo wana ya masua ozwango oyokangwa. Bon, masua parce que na batu ya barumbu pe mibale hein. Ba ya nengo na mena temps ba komo na monter sur le temps. Bazawa. Ba kompe na ba tapoto pe yakala. Ba vanda pe na banyarka ba monyoso. Ba nzela wana. Ba nzela wana. Ba bengi ba batine bino nzela. Tout le monde ba kei. Ba kotipe. Ai pespe goût. Biso kota. OK. Bon, on entend ba comment on tant que ba mo na baye. Kobi lo belate hein. Voilà. Bon, ngana lo bande ngai so. Muté boso to suivre na la bête boso so bela que ayara poto. Mbali boso ra pena nzela masua. Il faut encourager pour ça là hein. Si vous les gars ni betana. Bon, biso to aki 3. Tu aki 3. Bosali boule, bolingi boule. To lingi boule photo kita. Matadi. Wa to beta match ba visa, zana ko simbate, ba match ba bourse, zana ko simbate. Mais to lingi to katonga na mokuse, to beta tour. Bon, na famille tu sais on to beta ga moi tour boy, na beta moi une semaine au zonga langa. Nzoka to die miki limbala moko. To zwa pe ba balar. To ke matadi. To komina matadi. To bono fazer pe na hôtel Moria kiwana. To se renseigner ba bina biso non. Mutu mo azaka na matadi kuna komo na ye pikoti. On évite bata matadi tamsu na ba periode wana il faut boye baye pikoti ayeba na ki moi trop. Yemta bana ko zindisa batu siko na se. Na masua. Na masua. Les gens asko babi non bateau ya kana ngezo ya dans 3 ou 4 jours. Bateau kana ezo ta kana ngatu zo. Te bateau uti Anvers. Comment on kananga? Comment on kananga? D'accord. Bateau kananga. Comment on kananga? Bateau uti Anvers. Ezo ya siko matadi dans 3 ou 4 jours. Donc tu es obligé de te là. 4 jours pe koki bateau ezo ya karaté. Mais si ko bana mai balobi non
masuwa mo ezo ke Léona soir pardon Léona tongo donc Léona soir oyo bana mai faut beaucoup takaka bokende to tche bango balar na bango to bi a choix pesate bino 3 personnes bana barumbu biso tout bana barumbu il faut to kende bon to bi OK d'accord hein? Bon to lieka to signer pe yoma to pesi balar na bango to banu to ba renseignement ba indiquer biso babino to coach sabino après ba Damas ba mai to yela bino ba expliquer biso en gros que so bo continue na masuwa tout le monde a sauvetage il y a likolo il y a moi ba survie ba biloko ya rolia ba genre ba biscuit mo ya so rozoli yango oyoka ni posa mai ni nzala bon ne to kana bulu ya okende kaka mikili oyeko ya ya to signer pe to komai ba 20h 21h bana mai ba sali moi tout pour bateau pour quand on a na kati kuna ya facilité contrôle et tout contrôle ma kasi on a pina ki mbila partout contrôle ma kasi mais bana mai ba ebi ndenge ba salaka poto zinda pas to le capé on dirait pe ba saki ba corrompa ki pe ba on dirait pour le capé ba to coach pe na mai mais bateau to kota ki exiko bateau belge bateau comme nango Monsalva ba belge ba bien ya bateau cargo bateau siko e bando ke nisiko na lobi no na tongo siko ba di photo kota kaka na bateau to kota wana ba 22h moi ba butu ekoti lili mais bila partout amuré penda partout mais na bi ndenge ba sala raté bateau pa boya koto pa to kota na bateau pa to zindi pa tina sa mai penza to kota na masuwa o leto zaka na katika ya mai ndenge wana mais ba omona na bateau na likolo mai boye na scène nango zanet betage belé premier sous-sol deuxième sous-sol troisième sous-sol na se penza ya mai siko ba dislotina se ba nini ba conteneur mo ezaki wana ba koti so na kati ya conteneur ba fongola moko koti ba fongola moko ba tsama polele quand même pe vide OK ba fongoli ba bi bo kota likolo ba mati se biso to koti la kata conteneur na ba plan na biso pour to mimaki ba passeport na biso ba papier na biso ya obwaka déjà ngunda yo moyebika ba monde ezalaka na ba diplôme na biso to mimaki pour te ba to ke petchika voilà bon net fait toi ba garçon mo peut être moi encourager to bien c'est vraiment une carte pour citoyen tout na wa to ina ba carte pour citoyen bendele maya pondo penda on a obligé to kota pe na masuwa ba bi bon nde boko tia bobenda rapport boka on peut ma casté pour son mobima bo fongola mais ba expliquer biso que bateau so ezo kende mo yeba exact pour ya kama kele mo ka stable car na ekende na evanda na ya coste na port ya ka ndemo alors pour no yeba que so bateau ezo kende omoni basingane kita wana moni singa so evandi boye so moni singa comment ça boye et comment ça la ba geste boye lexico que bateau ezo na mouvement ezo kende so moni termine ka droit la que c'est que bateau evandi ka ezo kende te bon to kotape to vandi pe to melami na sope na conteneur to zeli ba Damas ba masa ba memi so ba Damas penda ya mukie OK to ki 3 soto bando lia ngo tongo ba Damas ba botsika kango wapi na to tsayi ba on la ba pele blo Damas ba pe ba Damas ba on siko ba na moi parti mo roboy mais parti on siko ndenge yaki so bando lia 3 jours de vie ba Damas bo pe yaki ba salakindeki ba sardine na ba kwanga mai sikoyo ba belem Damas il y a combien de jours ba ngo biso siko to et puis normalement fa bosso combien de jours pour biso siko to peki Damas au moins il y a 20 jours OK 20 jours ou bien 22 jours pour passer déjà calcul babino nenge egolongwa lelo donc Anvers bo koma wana Belgique na donc na Anvers bo koma dans 22 jours OK bah c'est déjà calculé bon Damas à 22 jours il y a mais bon lire à mingi était beau la ramai une fois ou bien 2 fois après évidé mais herboko na likolo au mona ba bateau on est on a ezana ba biscuit à sauvetage on a rouler en haut on nzate so il moyen aller bon matin donc pe na ba butu al bon biscuit on a place ba bomba ngoteza pour les so kotika na so ko remarquer bien ba bateau mingi ya paquet bo so au mona na likolo ba bateau moya mike ezana ko boîte to benga bateau ka ya ko boîte mais na kati wana soki to bani soki bateau ezana
la dérive, il y a un problème. Hein? Au moins, on a battu dans la scola Nicolo. On a 3 jours, 4 jours, le temps, c'est courir, il y a récupérer Bino. On a vivre dans le biscuit. Il y a au moins des gens qui ont bateau. Ils ont vraiment bien à Nicolo. Il ne faut pas au match pour couper la maille. So, il y a peine à permettre, il y a des balles à Nicolo. La directive, ok. Tour de la damage. Deuxième tour à damage. Na troisième tour, il y a. Oh! Tozeli damage. Batiki bino bongo. Donc batiki bena biso ndengo tozika damage mongo ya muke 3 jours de convidé dans. Donc batiki bino na relation 3 jours. Batiki sur la relation 3 jours. To kota choix pesa te nettoyer kana bula o kende kaka. Bon to monika na ba 5h du matin wana bato e commence na mouvement na moi pour tout moi hermo contre les autres ndenge mvume ali. Tout monde bato ça boale. De jouer quand même bola la guitare. Jouer en phase. Vous faisiez la boutou wana. Na bouton là on faisait té mais tant comme il à 5 heures hein oui que bateau longwe a biso qui en phase est-ce que on compter ce que va mouer on a compté papier stylo makamunyo surtout compter par jour toi il na nini na réveil mo toi na on cala au moins peut-être que jour na ba heure na mon pays na ba heure hein tout compter pendant premier jour deuxième jour troisième jour damage évident et si go esenga sigo il faut tant que bon na mobali faut luka alors to bandi siko toi qui na système dini so ekomika ba 21h 20h les roi siko ba marin oya masuwa ba sisi ba po ba sa ba bulo ba bandaka 7h ba sa ba bulo ba 16h tant que ba bulo ba sili to pe moi moke ba 21h 22h biso siko to bandi ko bima pour les roi siko mulili ekoti siko na libanda to bando bima to repérer moi ba coin les mêmes jours on bima les mêmes jours premier jour to bimité deuxième jour to bimité troisième jour to bimité to kana kata conteneur to so damage vidé tant damage siko vidé et c'est un siko to bima to bana otambo siko na seto to étudier siko baton siko damage vidé siko mai pesa les sous-souté donc il faut siko to vivre donc le gars damas c'est ça. Et puis à un moment donné, tant que tu commis sur le Damas, tu matin le coloana, ne kana bisio, master bon ngala matagita, master morone mati récupérer ba biscuit wana, tu récupérer tu kitno na c'est. Tu m'as dit on les biscuit pour te dire qu'ils appellent na ouelele belé. Au cas où ils étaient dans homme partout. Na dia tout d'américain quand tout les absolument peu tranquille là. Nous allons ater pour ça ma ils si on est au monde qui va biscuit ou va ciao pendant et jouera pendant ça dit les ba complément alimentaire ceux qui battent ça na problème hein voilà tam se ngezinda voilà il y a un monde ba ciao ba biscuit exprès en plus c'est cela et puis ceux qui tam sou bungi na katia mai le temps ba ya récupérer bino ba ya porter bino secours boza déjà pour vivre déjà à partir ba biscuit wana c'est voilà bon histoire penda wana penda moulai penda ya trop donc ça on continue penda moulai donc après jour par jour toujours vivre nengo toujours bima et donc ma solo penda milai donc na ko comme même livre livre penda ko na livre ou bien au celle on peut film bon après tout ça déjà 11 jours. Dans 11 jours, ma sabi sur mon roi craqué. Habillé pendant donc encore sur donc il faut abima. Bon, notre bateau est tellement qu'il se place mon roboyer. Il y a le bino to comme à Lisbonne. Boule naie que après 11 jours. Pour un moindre. Donc à mon gars qui dit que bateau qui est sauté, à une place to comme à faire à Lisbonne. Nous n'a pendant la guitna na Lisbonne. Portugal. Biso to continuer pendant vers ça. Donc nengo kiti pour reverser bisoté. Basta pas quitter na ba récupérer pe na likolo kuna. Tant ba récupérer pe amati pe na likolo. Nzoka place ya koma ki wana eza Lisbonne te. Eza Dakar. Na expliquer sigo yo bino ndenge to yeba ke place on eza Dakar. Yesi ko atikali neti siko tozako c'est la bateau ya kananga poizonga matadi yesiko ba récupérer na bateau kananga ezonga siko matadi biso siko tango bateau comme bouger c'est transfert ya kiti ya bateau biso memi ezonga si biso to continuer siko trace na biso arrivé ça peut biso te biso ke na biso pe tranquille hein to ke to beki déjà ba après to beta ba 20 et quelques jours ba 22 jours to mona ka ke tozo koma ka te
santé pe pour na kata bateau pena pour to laver te to laver te bokoma dernier de mbindo ya osana te ba plan auto mais pour tant to bima bolata to lata to chango pe dans la kata ko na kwema pe na propre hein attends to za certain na kati mais tant to lata bilamba et on université to mabiso na propre to tambol na biso to chapi na propre donc mai ko te kota nzoto te e kota ti ozoma yo ozoma ima cette chose to peron mo bo to mataki na likolo mo na likolo bateau na troisième sous-sol deuxième premier après to bisco libanda na libanda ko to tambo na libanda parce que mwili ya masuwa moyo mona moyo ba mona bino yati mais to mona mo robinet mo boy to fona ki on to sebe to ke to jumai to goûter mai mo boy ba njoka mai ya mungu moyo continuer na ngo ezate to tika ka mais to laver te après to sai mo ba recherche to ko taper na ba cuisine na ba salle de bain to ko récupérer na ba katina mai ya mai pe ya rombela na vrai mai to kit non assez na ba dra ba rideau aboye to kati yango pour ba mo malili mo ba ndoya pour na ofi parce que ne bo savon bo bité que no ba tu ba ko remarquer quand ba ko remarquer quand même que ba remarquer mais on a choisi ici te ba oyeba ke awa biloko boye longwe ba oyeba et puis ba yebi ke ba clandestin bazali bazanga raté ba oyeba mais bazo mona binote ba on peut na masuwa kuna ba marin wana ba banga rapé ko kita tourna c'est parce que muto okuta klando wana position a été tam ça espion tam ça mutu mora mystique colère modoso ya faire poso be ba on peut copie ba go joper ba go pe na maya ouais na copie ka bon mon les aba risque qui tout double to linga poto il fallait ka ko komba poto ko mona poto bon na kati on na mukuse parce que so na landelio jour par jour neto za sala na dessino pe na bateau nenzala neto za sala neto za mata ne pe ba to croiser pe ta mutu to poto croiser pe bateau ba ki porte zo fuma ya marin zo fuma to bima to kitamba ba ibi ki bateau ba alia ko musu bateau ya pe na boyeba na se to zo mata poto to bana mata na biskali oya droit wana to mata malé metina likolo place to bimaka to funga na boye porte bakanga la biso bakanga porte na cadena donc moyen ko bima so libanda exact mais faut to luka siko position ko bima boniti bateau za gaillard ou qui est gauche droite pour bateau goza ba 100 200 mètres ba ya clair au sarate même bimba to beta tour place mo ba to mona ba kiungulu mo bo to mona ba ona liboso to buga na bibende po o mona bato ba bibende za trop ba bibende ba cuivre o bazo na Congo yo mo ebika to mona openda welele bo tambo liko ba cuivre to tambo liko ba cuivre et puis ba besoin na biso to sala n'importe où na ba se wana bon moi be ba mona o yate parce que eza bibende salité et puis odeur pe ma benza na mpete ba bloquer la porte et puis na moyen de banda ezate to lega côté mususu to mona baki yungulu moko boye to mona sone bo lega wana place bola la bo bunga suti bo te okitika kati na place bola la mbala moko ki mati to bien tende bo okita siapo bo kesubu ben inspection grave butu to za sala ne so to lamu ki na biso na ba 16h wana to à partir de 22h minutes au bisco libanda siko do tambola ko tanga na se zero para siko tambola muki wana wala siko boso na masa bozo masoni courage kaka masa otangi na courage au sakala ya to koma miki habito koma habika ka bi photo koma d'après la bibi so peka ka photo koma donc courage meneza ki bon masa on a autant quand même comme on a hein parce que c'est un bon azapena frère boni agamaka compagnon d'élite Star Bonio na peso mbote sur l'émission ya Papi Gang to le la vie oyo kayo bon ba ebio masola on peut ba ebia op donc na tangi comme on a quand même mais ça n'a rien parce que yoza mutu nanga voilà tout le monde m'apporte ni ba ki no ikanga mapenza to buko so na benene ni to bimi siko na libanda to kota siko place to kitaka wana so eloko ni est bloqué nzoka bachaka kadela moka boye ba fina to zoka kadela to fungona ko mai so na siko système ya ozonga wana mais ba ebike batu bana se OK puis to beta penati ba 27 jours to monara to komarate et puis master lobby nazoka mwa malili
Voilà, moi, moto, voilà ce que vous pouvez dans la mer Méditerranée. Tout ce côté depuis Kala, océan, depuis Kala, Mali, les bandits penda. Il y a au moins tout côté Hermo Barido pour tout finir kaka. Parce que au moins on a qui Mali les ali. Après, Master Pena craqué, abin funa kitsa, munda mo ekina likolo kuna na premier sous-sol. Munda mo ka munene penda. Munda za ba lampe genre halogène hein. Pesa rapena moto makasi. Akitipina singango malembe tina se, yesu ko la lesco place mo boye. Moto na chigo yo, ezo betaille. Gapé, hein, to pena ezo betaille. Wana ba 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moutaouya été parce que on va faire na bango. Mais si on a 6 h 7 h, il faut dégager place où on a toujours dans le conteneur. Mais il y a ce qu'on a craqué. Il y a un an, on a bougé. Et il y a été. Et bon, il y a un livre. Bien sûr, dans un livre. Mais aussi, pour toi, comment courage, courage. Mais courage, on va courage pour ce soir. On comprend le métier. Mais il n'y a pas qui courageux. Mais à ça, il y a bien dit que moi, nini. Et moi, moto mouké. À ça, il peut bien. Bon, on a profité de mon père. Comme on a minuit, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h du matin. Bon, là, on a monté au Kangabina, ça ne pas zaté. Il y a ce qu'on a bossé dans la à fazer nae mais nae il a la la kana il a la bazora biso tolemi ko saka ba vadru ya koluka ba mai koluka ba damas ba porte nzo kangama donc ye mon père ba ya kaka bon na moni kaka na ba 7 h ne ba to ba ya sa ba boulot ba remarquer que mwina mo ya na likolo ba somo na ce qu'on a c'est ba moni pe mutalali ba bando kita pe mimbale mais bazo kita na robanga ba lo banae. Bonjour, messieurs. Il peut répondre bonjour. Vous êtes des clandestins? Abine, oui. Ah bien, bon, ne vous inquiétez pas, on arrive. Babando kita. Atanga gabi. Tiens là. Tomata là, et ça derrière. Ngapina bien tomata pekaka. Tu baka oyo suka pour suko to ke penda Anvers. Pour 27 jours quand même, ils ont quand même belé. Eh ba yapi ba. Voilà, vous savez combien de jours? Voilà 27 jours. Nassé. Ouais. On a ce qu'on va récupérer ce qu'on biso tout aussi bah document na biso na bilamba na biso to bando bima bango ce qu'on liboso biso na sima mo ka na sima na biso siko mais au mona ki baso banga tozo mata to biso na libanda siko to mona ce qu'on mokili ba mema biso na bureau mo be poko na ba bureau ali ba chambre pe ali commandant ya masuwa ye abando so de biso à tout le monde qui token de wapi qui token de Anvers beaucoup ça nini te expliquer bref tout bois qui monde déjà ah bon awa ici c'est moi le chef on a fait bango alors on a représenté bino Batulana et puis bah on peut ça bino sika bon là mais sika au chocolat mais sika bolia avant tout comment Anvers dans 6 jours tout comme Anvers to bien OK ba yepe ba récupérer biso basali mo ba dossier na ye a commis azuba papier na so a maintenant ngani kolo sikoyo to comme ce qu'on a place mo siko ba présenter biso siko batu oyo cuisinier oyo un tel to ko kutape na ba ndeko na so ba Congo ba mikolo ba mikolo quand même ba père mo boye ya ba Zaïre à l'époque ba on siko ba boire que les so ba jeton bino bozo yumi Milo que ça biso soni. Milo ça biso soni. Milo ba colère to ina osiko yo. To ko tala osiko boy. Mais bagina jeune moko na kati wana. Jeune garçon. Jeune pensa ayi pa na biso à s'approcher na biso alobi bolanda ba vie wana te. Ba vie mo esprit ya ba vie ga. Vie mo esprit mabe. Ba esprit mabe ko banga mindele pamba bino ba abi bolanda ngai. Abi ndenge ba chebino je sikona bo comme Anvers mais boye ba rakta bo comme kuna ba représenter na mbila ndeka bolobi pa ya commandant awa ndeka boloba ka kuna boyo ki to vandi pe ndenge to lava la mai mon cher na ebisio ça l'était tout na kama peme la kati pour eloika izika pour na ba moyi mais peme pena na tolo pena obi comme muinda ko sarate ba couche to lava mai ata pendant 1 heure tout na master ko tozo CP là que mai ekoti na nzoto donc tozo talana tozo yamba na master abi to sali ka bindeka donc
Bimaïga, tout ça ira bien. Tu bimipe, tu laver, puis tu vas servir ta gaillard, et puis tu occupes dans le resto, tu vas aller au lien d'habitude, tongo, midi, poko. Tongo, nos confiance. Il y a aussi la tête, toujours bimali, banda, massa benabeti, manette noire. Et azotambo la peine na fière. Beaucoup mikiligo. Tu les gars piscine, tout la nini ba dauphin, on ba dauphin pas pour moi na maïana. Tout le monde na boy. So tu dois pareil l'air wana, tu gagnes pas photo, mais pareil l'air wana. Tout le monde a spectacle. Et puis, il y a et là, c'est un peu drôle. Au monde, on a un gambo. Au monde, on a un kilité. Pour le monde, on a un kili. Il faut beaucoup de pembeni à ville morobo. Voilà ce que bateau ce que bandu ko poussana. Voilà pour bandu sentir moi mouvement vie et côté. Après tant de ça les 5 jours, tu au monde a peine sigo que tu bandu côté na ville parce que tout le monde a bateau belé. Babato comme ya moi belé moi belé na mike na minene to comme kutenga bia village sous mustikate to comme pas envers tant to commis commandant na kitina mais wa les gens sur santé danger matama essayez déjà pour se changer pour se changer oh té sur donc na bateau bien donc to lepe na kitoko donc pour se péder changer na ba mon pépé là ya bateau hein et puis moral pesongi na peut bien to le na biso te bika sigo et yomarara place to kitana vis-à-vis la police belge nzoto to koma peka na Anvers on peut to komi to monika na cabine biso baika babi bon bato baya hôtel bino kala mingité commandant na pena na pensara na être type on a na type moi bien après si so 4 ni à visite hein a biso ika bo bini awa bo benganga na tikibino mais police ne mutoya aussi parce que ma bino après bonne chance. Bakangela biso se porte na cabine. Donc prison siko. Prison te que OK, prison bakanyote, bakanyo porte pour bokimate. To faza pe premier jour, to faza na biso premier jour, mututa. Midi koki ba komo il a souffle ba sandwich, na ba coca. Mais biso to liaka ka ya un problème te mais et ça sous ndenge ya bateau te. Collier changer, mais to le so ka bien, ba sandwich amine bina o le bina bien. Le deuxième jour, mutazo akati to akana kati kaka enfermé kaka. Tout le monde a un jour à 3h du matin, porte 3h du matin tu fais na grapongi. Des policiers belges dans des familles. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? L'État Rolam Kamalembe. Vous êtes qui? Donc bon na seya pongi wana. Ah, on est des réfugiés. Quels réfugiés? D'où vous venez? Tellement que bien, attendez, mais on va se réveiller un peu. À comprendre que, si le lobby dit qu'il y a des réfugiés, il y a des clando, tout le monde est tranquille. Tu es comme dormez, il n'y a pas de problème. On viendra vous voir demain dans 5 heures à peu près. Toi, tu dis 3 heures du matin. Tu es tout phasé. Tu l'as sauté dans la master. Tu es bien magamon et bandit. Donc, dans le dossier, déjà, un peu de mieux. Est-ce qu'on a 10 heures? Devant police, azo remplir moi papier, azo comment, azo poser sur la question, boye ça nini, boye lingani, te expliquer bon que tu es, tu as un problème na niveau ya universitaire, tu chimie parce qu'il y a un problème, il y a et puis ba période on peut équiper ba émeute universitaire na campus de Kinshasa, problème des aïe makasi. Te expliquer que tu as un problème au moins tu chimie mboka poto ya awa. Tu es au sein asile politique et puis tu es au tanga. C'est très bien. C'est très bien. Bazo komapi, bazo koma, master paye, azo komapi, akomi, bazo ba papier, babi bo signé. Tu tali ba papier, ba comment la français était. Ba papier ba comment sur na néerlandais sur na néerlandais. Babi non, vous signez, c'est pour police, pour Bissoto reconnaître réfugiés d'Abiso. Ah, bah rassurez Bisso, mon cher. Au Sani. Tout signé. Nous avons signé, tout signé, si qu'on refoulement d'Abiso. Bozongi. Pour nous zonga. Si qu'on te vend, si qu'on a bateau, na kakana masou, sans qu'on bima l'envers, toujours à ce qu'on bat bazo, le bar, au moins, bah, congolais, erno, bah, au son, à bilo, quoi. Toujours à bon, ah, surtout, il y a libanda. Donc, à bima, mais moi, bima,
Et finalement, au bout de 4 jours, il faut récupérer biso, babi a azil na bino simbité, il faut besoin à mboka. Nzoka bango ba umisa isko biso place wana potozonga na les mêmes bateaux. Na Congo. Or bateau wana ndenge yaki siko na Anvers, les zonga yango ezao ke na destination mususu na États-Unis. OK. Yango siko ba ko récupérer biso, le temps ba peler siko ba billet. Potozonga siko ki na ndenge siko avion. Sabena penal à l'époque c'était Sabena. Ba soma penal bia Sabena, ba zo biso, ba Karagayar. Tout le monde a biso ba benotes, to kitina ba on, ba biso to na car ba fungoli, to tamla penal siko to ta siko miki yango. Route. Mais na mona ma belete na mona salité na mona papier. Non papier na zelate. Na mona te. Miso ki to ozonga ngambi. Mikili. Miso sepeli. Miso sepeli makasi. Tout na mikili. Mais ce qu'on n'est pas trop zonga. Tout ça boulera na massa. Ce qui occasion moko ezali na aéroport kuna. Tout le faut boulanga na biso. Na boule kaka. Tout tika na mikili. Tout ça qui n'est pas trop na aéroport na Zaventem. Au moins ta papier na nzela de l'autoroute. Na mona papier da. Ba cara danger kaka. Ba cara danger on diga lero kaka yo motala kaka. Na bi poton penda ngoto yeli penda to zonga lisusu. Tu peux l'envers na Bruxelles na Zaventem tu peux na aéroport bazo tamsapsu na mbila na mona pe vola Sabena ba congolais pe bazo voyager pe bazo na Pékin ba obakena na à l'époque ba ba sénérie ba voyager moi 3 ba mobutu à l'époque les rwanda et bazo zonga pe toujours tambola na masuwa na ba mbila mi balé à côté na biso ba mbila on pe il paraît ndemo aipsa biso abi depuis abotamana na mona Bruxelles. Yamba liboso ya na ndinga service na. OK, ya avant na l'envers. Avant la l'envers ça bouge arrête avant na ndinga wana. Ayepe to tambula ka bitambula. Wana bino ba minute bino. Te ba longoli biso menote. To sto koti na kati. Mais biso boule ezate. Po to ko mona ba magasin. Ba boutique. Ya ba parfum boule ga ke to zaka na libanda nzoka to na kati déjà ya ba benga onini. Na kati ya Zaventem. Au moins, sur le côté na l'aéroport, bah t'as déjà bah on s'est déjà checké là yo. Sur le temps on se quota. Voilà frontière. La frontière, il y a tout ce bimi déjà. C'est. Surtout nga on a normal, on a ba boutique, boulga, ils ont la carte. Nous sommes là na ko boulga na nga, zo o kimano. O masote. Boulga te zate. To kamera to mona kaka hôtesse de l'air. Du bosso. To combien de Bonjour. Azu ba passeport na biso. A PC siko hôtesse de l'air bien voilà. Donc bien juste bon ko kima mais on a tout to komaka bon matielo mo. Non to kotika mamo. Nzo yaki ba satellite e kamina donc to kota kamba la mo pimba mo tout mona ba place. Y avion. Et puis to na kata avion. Tu vas na pe retour pe à Kin. Bon, toi qui na chance parce qu'à l'époque n'ayez qui vient dans mon roboé comme on a Sivi Cafédéry via personnellement via Sakoufa batuming baebie aza homme d'affaires mon roboé abano teka bachaku abano vanda aina bureau na nini na boulevard attends comment tout à l'heure avec écoute na boulevard 30 juin boulevard du 30 juin bureau na yakina na bossa ni kutna comme na tout temps sugo tout à l'heure bureau vient on yakina bon c'est pas grave et oya nango a hôtel ba chaku na ye alors tu na poto na lara osakanate taka mut bazo boake na OK Jazz déjà à l'époque l'air wana amoninga abi achenga bo comment nani vie Sivi Cafédéry akufa déjà OK achenga bo OK, je vois. Pour y être dans la décevoir. Yote, opesinga. OK. Visigo o baboka wana Sivi Cafédéry. Regina. Et là comme on a zauluka Regina. Agina birouni na Regina. Atalinga abime. OK, pour bien on a bien depuis Kin. Sigo na Kin, et puis que moi nous abana oluka nzela po aya poto. Sigo na omone azozonga à comprendre te. Na expliquer, te bité vie. Ba refoulé biso to yaki a comprendre que ba petit na ba yaki et simbité siko ba refoulé ba abinanga
njili abiso report eza abiso bobanga na bino lokote boye palanga abi mun ba côté agnon sona ba bifiti le wana yaka bata scenerie ba ki belé pour bazaro voyager moi tout na sabina à l'époque bata Mobutu à l'époque amina so na kwemo boye to bandi ko soane tranquille to expliquer ndenge to banoya ndé bazwa ki biso abia kin c'est bon abi bien kin ndé mo bulu po to sa lubwako hein to ça le bon on a scénario c'est sûr. Ah bon mais que ça beaucoup. Ben oui, ça va refouler bino. Avant qu'on a parlé. Scénario scénario ça va aner les lois je pense hein, ils vont aner voilà les lois n'est pas comment on a bien été ça aner voilà. Donc les grands kuna, si il faut ba parents si ko ba ra si ko beta ko ba match, ba la rebi ba ko ba bisa bino siko. Via habiter. Bubangate. Azu ba plan d'habitude news pour ba peso ba vraiment minene hein. To chaki mo ba parfum ba pesa ibiso wana ba parfum ba savon ba serviette ya ko chocolat tout to récupérer nyos ba chebiso ya bien place ozaki ba chebiso ba ibiso nyos wana via on nyos na ba diplôme na biso na ba passeport na biso ya vie des ans ba visa via bi ngam na aussi bino bo makaka vide bo makaka boy mais bon na ka instruction na tant to koma botala ganga to koma pe na njili to kitipe pour vier wana ibana ki partout na aéroport via zo lega na bambila ba to na so content ba hotel ça y vie bien aller pour tellement to telemipe ba to ba okendaka pour ba nyeta bango ba visa à entrer biso vandaka tourner le hôtel aka via salika moko si moko ake to koti to bimpe libanda via zubie biso abwaki biso na Pascal pour l'air en avion akina ba agina BMW mo ya danger pour akipe na moi c'était mo ya pembe ya métis bagina moi c'était aérozoé to na karna bango to benani ti Pascal abi petit aéroport ya Mobulu na moni ba déjà ba lo ba to bima déjà awa parce que Mobulu to bimpe a chepso grand lar pour tout taxi pour tout ba rumbu siko to pepe cara leur esprit souci ya ozoba ngombo le yakisute comme si to zoga taxi pour la rango ya lia la délai aussi na la dépendant et puis la verticali baramikili albi lundi boya ko récupérer ba papier ba document na bino sur la agence no mo qu'est-ce qu'on na agence na 25 ans siko na parler on le kaoti so tango zo na parler ba mère ba ebike moi na zol kanzela poto c'est sûr accueilli pour na loba pour moni ma moi so salango il faut ba mère o tchaba on attend ba mère na pena ebike na ol kanzela na olinga ki peu l'ar nyos on a saeli makambona yem ta pesa nango yem ta pesa na ba ol kana ba la visa ezobi mate ba passeport na ça ta deux fois et puis voilà et puis tu vois comment on a parlé zende on a comme on a parlé et c'est moi danger. Et avant là comme on a parlé pour toi qui na coin na Louvre on a pas to vendre moi ya barte mais yakaka ba massa to vendre to saka moi et là on a besoin to pesa comme les as bon na quartier baza obenga biso ba intelo ba na Louvanium bazaka ba on a bango to za vendre na Louvre 26 bana ba rumbu ba yebi donc les as to sabi makampe belé na association pe ya groupe par to sabi makampe belé to yewa to vani ba masa to sera na biso voilà o betes comme solo to betes comme solo to bito moni mikili de to tipo to moni mikili parce que là vous parfait ouais parfait et puis bazo mo déjà matama t'es changé t'es penza échangé pour so penza échangé pour so penza échangé au libre le rapoto ya danger goût tout à la première fois que to lia na ndenga liboma donc on la te la boy ma be ti nzame passage pe grâce wa sko ya ki premier poteau bon moni na kati masolo po ya lando na ki moi misiki na kati et puis deuxième poteau ye suko yo juste après 8 mois après makambo marché penta ndenge nzambe penta linaki na ju penta visa Italie wow passeport me rappelé nga billet pour nga billet na somba na Air Algérie OK pour na zwa na maya donc na Brazzaville na katsa na maya na odisco mikili on a pris un avion pena na vanda calme et c'est ça qui penta te place de na okitande siko voilà. Mais il y a visa visa oye to kiti ce qu'on a poto siko après OK da ce que yo ndo ya pana nga siko yo on to ina master moko na
na nini na Italie comme on a Lopez to bengi papa leki ye pa ki mona ki gomara na barumbu na lelo akoma na Toronto alors on a profité de l'occasion de passer na Toronto bambote na massa na pure John Lambo ba bonjour na yo angoyo na Toronto moi si na ye maman mapasa maman Nicole bambote et puis tout ça pe na ndeko na biso ya komone asa professeur kuna na Toronto Aristote Kavungu na pesho mbote na mère Yves na pesho mbote et puis tout ça pe na bana barumbu bika wana tout ça na sek bongwange za wana à Toronto toujours tout ça pe na Aimé Limoko Aimé na pesho mbote bientôt na Canada to monana na pesho bino mbote et puis na mère pe bambote binonyo so bambaru na ba o batangi te bolimbi sanga pour tamsu na robo samba comme ebele mais bosa ebele bambote ebele na kutesko na papa leki omoni nzambe so so li kam na yo mon cher o comprendre te na kitina Algérie correspondance Rome kitina Rome l'air wana bazo tindika siko batu ozana moyen de substance te bazongisi na zana bien aller retour na commune à Rome kokoma na commune à Rome tokiti pesi pa passeport visa zali banyati na monika liboso nanga mila atoninga moyen de substance nit na kina liboke mokala muta pesa ngo grande sœur nanga comme mbili ya Albertine yipta pesa mbongo mbongo ya nini te mbongo na biso ya biso mais na changer qui on siko déjà na lire ya ki moi liboke mbongo Italie na lire italien na changer na kotka liboka ya monika moi liboke wana kaka alobi nanga passer par là mamona ke monika ba kitinga tampon na tamboli na pembala moko na bima libanda siko na siko wana aéroport yo kita na Malpesa na Rome na Rome okay si na comme aéroport ngo de Vinci de Vinci na kiti ba bisinga moni ba biso ezokende centre ya Rome na gare bon neti déjà la partie à Kin na ebe déjà que ndena okende Rome na centre na bango wana ba bilo moneti ba secours catholique ba benga ngo manjanta soki manjanta dia manjanta soki manjanta na langue na bango so kitika ka wana otunika ba congolais baza wana ba pe bala la wana sans koyeba na dika ka déjà na 85 quoi 85 voilà 85 congolais soso pembe moite on comme si on na jubis na pepe bien na pepe pele na kitape na moi sac moko ya munene na chika blo na mikanda kaka ya classe na moi de polo na kati basimika netika ka ba valise oyo ba sac neti ba sango ba otama na okala ya moi minene wana ya ngona kaka na komina na terrain siko na centre à Rome garçon liboso na moni na bi ofaza zeti na tunie omoni nzambe tant asala makambo na ye mon cher yango moni donc yaka conseil pe ko pesa ka bandeko muto ayebi nzambo tant azotambola nzana ye pe ozala kaka peto polele et puis ko éviter mabe na mokili ko boya masomo ya bien obiki mutu ka liboso na tuni excusez-moi oza congolais abia oui congolais mais Zaïro à l'époque abi oui atuninga uto ya pone amoninga ngabi oui na yeboya abi bon oyipa nani ngabi te na yep na kuluka banjanta na yebi ke bat bafazaka wana job ando seka abi bat baseka abi bafazaka sute abi kaka na hiver na hiver siko bazo siko batu bakomona la wana bazoli ape wana mais atuninga oyede ata mutu te ngabi si na yebi mutu na pese kombo siko ya maso tangelo kombo Papa Lopez garçon bando seka nazo comprendre te aso seka na tu no seka ni abi nanga no na to tike na palais na tike na ndako awa ayaka lisusu te ça fait 6 mois hein pour être centre na bonnet bakanga kiango moi ya place wana ezaki te abi bon nga na ye pas moi na moi mundele italienne
atu ngoza na la ngabina na la abina masoko lingi ozo futa ba chambre moko kaya mike abi eza ma folar eza ba chambre ba sango abi ala do ba folar comme ça lobi na tongo na ko récupérer yo toke po na tiki Lopez na palais obi kinga na kame muto na otuna ayebi muto na balala pe ndako moko abano me manga siko po na payer siko chambre po na chamwa mutu po lobi ya récupérer nga boto kene kuna na monika garçon avandi otala musika azotala pour leur abattre sur les Québécois. D'après notre ami qui est en rara. Et puis notre ami peut masser la tina normal. Ah, biki là on peut dans on peut dans. Ma compagnie bandi. Oh t'as la musique azotala bi. Ah chabu. Non on comprend il ça c'est. Nzoka azobona garçon mo azoya. Siko ibsinga. Mais yé on azoya ti. Lopez azoya. Na mona ko blague. Abi be yuza la chance yabi taye wana zoya sikona otala musika garçon oya la kinga ngana omone bien te monika mus na biso ça change déjà gabe o mande fu banina donc non otale gabo abi ye wana zoya abi awa ya kali susute ngapi na vandira na silence wana otala kaka le pèse pas comme pepe meni abona nga bien te apesi pe mbasa abi me yo kala ono kende ki ndino vandika abi o mona te siko tanga baulu siko miso talinga avant na momke pour ngana ki ba bien ngongs ou bien nabusa kukai abi ngongs uri to yamani wana mbala moko abi na toke pale abi awa na yaka lisusu te na ebite na vai na pale na monika eloko moko ezotinanga betela moi tourne à centre-ville abi ayi pona yo ameminga mbamo na pale mais tout temps là presque 45 minutes na ba train 45 minutes na train na ba correspondance tu te comme pas nae wani na yo kutashiko sangana po baki na ndako mo ya mwa munene petit pavillon ndako mo pena Gaillard kuti ba yaya siko na kuti ko ba yaya na kuti pe vie mo ya pilote ya Mobutu à l'époque aya pe ko boire pe munda wana na kuta pe vie wana obi ke ba yambanga ndenge moko na ebisio ba chelinga ba lambelinga ba semul na ba poulet obi ke na malbosa na l'air supina soso mobimba penza na beton pena réglementaire na ba massa penya na mona pe na nepe do ba yambelinga na ebi ke na place a ko chape na mutu kimi ambala mo ko tiona et puis lobi na ngoto beti moi tourne na centre ville na ye na salipe moi effort bien en retour na teki en po ye AFC ngabi ba bien ba ya ba retour na awa ba somba on shooter net pe na ika na chance ba yo somba on pe bon net pe na ki na ba master déjà ba si ba ya déjà mikili ba va na France ba va na Genève ba tenena nga pe chaba moro à l'époque 1000 francs français à l'époque ba tindelinga sur à partir il y a Italie na récupéré on peut dans l'art on a na teka billet retour on l'a bomba là na bandika forme ga mbala mo ga place on doit donner na la type chaussures pantalon à lin na eloko mona ino na liko na za na on na ba photo nga Italie bena na na tire lo pena do mo ba ke donc pena mikuwa quoi moi oui moi to sa yona auto donc ozongo suki ezipi ebeti basipenda donc ekota bamasa basalinga mpena poulet mpena ya Gaillard mpena na semoule siko dameko na boule siko na boule nyo dame poulet na mobimba bon mon cher talaka na voyager couler na avion na lie bien te parce que naza na ba émotion na ba stress ni na okite là na okita wapi ba ya manga ndenge nini na vana na pena so opesi na pena souvenir ya avion ne na yela na za na pena sauter na ebika ki na kota na maya na vana simba na vana ngabo stress est-ce que na okoma nini na zonga sauter voilà ba plus moins ndenge wana bon ba massa ba kipenga pena bien et puis lobi na ngoto ngala ba plan na ba solution ba bien na retour dans un peu moi là abi na to pe ba plan
masa pena to pe chausser la sika wa sera la tina kombo na moyeni ba tina kombo ba ni te ba na poste na poste ba masa o ya ba tona enveloppe to ba te ba che pena na poste OK zombo na ba ben ba mandat OK zalo mandat ça na pena mandat to ke na poste pena na kombo ya master ko ya zamu kana kuna ye pena ki récupérer sikolo ni tina go siko mbongo wana ye yo okomando sa père là on est aki sikoyo so na jongo pour la Lucasco moya okota na on siko Panama mais net na teke siko bien retour na jipi de frère là les sous na pepe na sapato na pepe nda pantalon ya lin ya pembe na chemise moya na nini na à l'époque il y a pile moko boye et maintenant abonne la ton ming ba et ça grand succès au santé ba pile na moya ki ba ocha cuirante tam su koto bien koto et koto boye moi cuirante à gare a pepe non je va plan plein na camion on changer de marche te les on a boule ga France ga bon na Italie pe na kuta batu bana bango netika na kimia na ndenge mabete baza na bilamba ba garde robe makasi mais soko zo mona bango boye on ni mateki bana miki à l'air wana mais na mona pena ba garde robe ba plan pena il y a danger et puis et comme puis moi lire beaucoup babo ki banini to mesani et puis ba salinga pe cop ba bien bon le biozo kende ouais ce qu'on dit bon à l'époque on a 85 ans mais à l'époque na Italie garçon mo azaki wana yem tabana ko tsabatu garçon aza pembe batu ming à l'époque ba yebi na bossa ni kombo na parce que ça fait vraiment longtemps c'est normal kombo na ya na quand on peut sauter garçon mo aki pembe aki angolé yem tabana ko tsabatu nyos azova lara ko sakanate na niveau ya ko tsabatu to payer pelar na e garçon on va na Mondovi to le mois place to on va na to keti Mondovi et pas na e amabiso to pe bela au kota et puis jour au kota pe il pas payer ba billet na e mutu na mutu billet to soit car na butu to bando kende to komi kota frontière omoni frontière oyeboy frontière à France na Italie comme on Menton ville en à Kuiti au monde ils aboy frontière italien motoyer frontière en voiture à Kuiti si biso tout abi bo kita moni place ya ba zamba wana beaucoup bo vanda wana to aki soki atasi ça mais carrément mokito ma to diembela abi bo za la wana na ya récupérer bino bon bouger té yesikoyo na car Azam Kanaï a continué la frontière. A tenu ma papier, ici, à côté de la France. A garé carnet dans le Panzikuna. Sikoyo, a zongi Sikoyo, dans Nzela Rai. Frontière, on y point à l'écolo. Sikoyo, a est-ce qu'on a Rai. A zongi dans la frontière, il a bien l'écolo. Il y a une Nzela bien. A l'équipe, a récupéré Sikobiso. To yesiko na ye tozongi siko rai tozongi sonzela eloka lobi kaka na liboso bona na kanga so bomoni mwinga moko ezo ya bobima na rai il explique que train ezo ya il faut bolala boso bolalite okofieta liyo mo odalite toyoki pe ye liboso musika to lande kaka papa abinanga awa makelite dikolo la frontière mila penali to le capé abi bonita mabanga ona tu mabanga raya bonita bonita ra bibende to tamula papa to traverser to mati atali gauche droite mutate abi bo katsa prince to katsi prince na moi place mo yagiti ba fleur et belé abi pour la wana to bombani ona a récupérer car azunka na marche en arrière to continuer to kota ki wana direct gare ya Nice Nice to comme na Nice après si mutu déjà bien na déjà toi na on boko mutu bien na abi ma voiture na bilonga abi bo les wana yaki so so mbio kotika place ali o voyino kaka abi bo panzana boza susu isika morote ha nana koti na ngapla po net nana ngi na déjà moi polele bisu polele nana koti na ko na vandi po na biki na ok siko pa na ma Côte d'Azur
vai na quoi siko na on a yé muto a côté biso azo surveiller on ba gaso ta ba sama na ngo ba sala ngo peut très 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 bien bando salon très bien très bien azo surveiller moko o muso akenya liboso moko akoti na vago monanga alinga ya ovanda pembeni nga bite zana moi distance moko tongo yokende to ya ovanda yesi ko azo surveiller bato pour ba train on na gare na ke ba très arrebelé na faut pour doit peut très mo ya mabe mais yemo azo mo que très zo kende pare na moni kaka garçon moko to yaki na ye azo traîner na libanda ka azo alu kama nzela azo comprendre te obi ka ya train penza abika train pene e bando beta pena pa do etre soki 1 minute kende sikoyi kanga ba porte no kende ya za na libanda obi ke na fenêtre banda o mona ndinga zo ganga la jowana po akene ne déjà azongi pas a vérifier soki ba to pena ba ke ayi ko mona siko garçon na libanda obi ke azoye atindika na ndemo donc doit passer colère ko ali me yango pa atindiki ko Jona koti train kangami ikangami sikoyo donc train kangami siko amoni biso alinga ko tesunga bité yo voilà musika mon cher yo déjà on se demandait déjà boy yo refait biso papa ko va na kuna alobaki muta mais aki mayele a pesi biso mutu nyoso 1 franc à l'époque il y a bibende donc surtout comme il na Panama ba cabine à téléphone il y a ba pièce abi au tché au décrocher au former numéro à destination voilà dès que tout ça là qui paie et puis moropé à benga batunaye to compé gare de Lyon to na gare de Lyon mutamta benga mutunaye na mo pende en 1985 na mo pende bazo kende master mo benga bengi bosu na penda papa avant d'épée bayebi bazuye babi bongo yo ngabite naozela yanga bi bazoya yesu bengena yo bengena master nga oya Geneville ba master nga Geneville akufa ngai batna pena mingi ba kenda pe bazoyo comme ne Roger Saka sonam yepe na yozwanga azuinga paf ameminga akitisinga sur la gare de Lyon to bando kende na mona nde to ça ba correspondance mais on comprend rien mais bon comme d'habitude ba changa pe blé nanga billet o appelé un billet ticket abetonguma amatisinga mko liboso premier jour quand na ya wana na ko pena bibende pena bo ju pena bende pena bo che pena bo leki abi na sauter bakanga te nini Ophélie bon on a rendu un rythme mais tant ayaki asaki bien parce que après singa document au boy donc on a ba récépissé il y a master nga mo pe ba vanda na ye bon neti na yebi master ngo bien comme on est matché kavungu master on pe azara na chatne malabrea zema chu matché kavungu oyoga émission ya Papi Gain to lobe la vie na simage do na yo na simage do net na yebi bien na yebi komba papa komba mama na yebi date na naissance to banda ko vanda wana na yebi na tune donc na ye identité ka moko abi oui azuka na chena poche omonta mbona na banga peso le rota na dokiti na banga solo rota pour ndele babi ndele ayeba ne bilonga ba noirte donc comme dokina sko bana ba omudi okutaka bon tango na yaka na ba période wana bana ba rumba onga na kutaka ndeko na ebisio ba masa nga déjà d'abord bon bango batu ya ba makambu ya makasi te ndenge zala kala bakula ba bilomo ba teka bango ba ina makambu na pena mingi te mais nga batu na pena opena kutaka penza opena mukilmbe yebi na mboko yo na kuta papo aza mwana barumbu akol pe na barumbu trop ya peu poto pe avant yena kutaka ya ova na Orléans pardon les lois comment na Orléans azara na Orléans na Madison bon on peut baki ba petit pendant ya nyarka yakos bon ba na kuta et puis voilà et puis na kuta pe na malokele santamena malo mwana barumbu moko boye courageux ye makamne na lobate ye mo asabe na makamna ya danger sus ye na lobate ye pe na kuta ye a forma ku
période mon orchestre na yemo comme on le matululu malokele Santa Mena ya yongoyo ce qu'on parle au commagasin par la poids et qui parle poité et qui m'a parlé à normal et qui na Genevilliers na quartier les luttes hein quartier wana au bien honte na Genevilliers ouais très bien so du bus 304 bon il y a qui n'a parlé mon kaka studio mo ya 16 mètres carrés avez combien de personnes en quartier na otangelo ata 12 hein ata 11 donc ata 12 ata 15 parlez mon gars il a na banini 16 mètres carrés et puis coin toilette à part hein, à côté hein tant on a eu au kuta bango bon là on a payé balé qui a petit poisson qui na kati avait dit là comme on est avait dit là période moi qui n'écoute pas Londres après bon petit poisson à Robert guitare l'équiné hein avant on va na pewana ba jinu ba moi belé place wana bon net finga na ye na mon lo yengi en kitoko mutu moko bala zate biso soka ba yaya soko tani mo kwena yo ngam na kota ba kobe déjà cha mo kwema on a parlé penza franchement l'exit ça c'est vrai maintenant donc c'est vrai makambo libala o ça été tout ça ba jeune ozo momite et puis les on appelle pozo on appelle momi pe ozo pe momi ba momi pe ba ina pe vraiment mingite mingi penata do ba nyo soka mampuya na mampuya et puis tant on s'y go ba ko payer mo ba momi moko bazaki wana ba kuma pe kolanda sikola mutoye a bien ngasa na makambo à l'axiolar OK tant aux ana moi bes mususu donc momi a muto azalaki wana momi ozala okopi kobima na ye tant aux ana balar na yo tant azo mono za influence belo auto ça et puis là moi facile l'art n'est facile Dieu merci ngabe na poto depuis naya ça fait depuis 84 ça fait 84 ça fait 38 ou 39 ans d'abord calculer ma casse pour ebe baté nebi namboko yo nebi garde à vue té mon cher oh garde à vue o bakangi yo rien nebi honte malgré que tout ça fait ma bêtise c'est-à-dire tu funga ba pala poa pour to la ba pala poa mon master so ndaku na ye o ya master wana zaki nini ya zaki étudiant na université à Saint-Denis yesu ka bano tanga kuna pour azora moyen ya ko renouveler mukanda o azaki na ona mboko yo ya ki mwamba récépissé so zana o tanga ba o renouveler facilement et puis azo ya Mbappé batu ba master bandeko bisu sto za wana tozo finala vous contribuez quand même mais hein te yesiko na palango ya kisiko fola parce que ça par mon ya étudiant master na ya mundele avant dans la province siko yo net ba abana otanga wana na Paris siko net à Longwa à tikeli siko pour amona qui est très gentil mais ermo ga yaka on a tapé à l'extrême sur 2 mois na été moi 3e mois aye tango ya biso nyo stopalanga pour Rosalate pour yanda kunaye pour soka facha zonction siko et si il m'a vrai parler pendant bozo foot pendant ndenge ya étudiant et tozo fina siko wana bon tant to fina wana bon na kipe na vient nga mope na luka route vient nga comme na ye vient nganga il y a ballon va na nière avec na moi je me rends tiers à l'époque ce kuna mnela ye biso skuta on to palangana to kepanai moi to vandi ye pa on paye moi le engango abano linga moi to vandi pour voilà bino ah ouais non problème té mais entre temps na zo bouler siko on a pour vendre pas tout ba parler mais na yoka maka siko na komo yoka siko ba parler à poids na bengi mas na mais ba parler à poids abi jo ni ngana ebi ko encourager mais ba master o bana parler balemba ndenge yo ye na mono opesa on sous force ngabité na pour ça pas la poids abandi ba démarche mais pas la poids si ko pose on faut en l'art si ko l'art ba master ba osalaté bazo vivre na ba l'art moko neti ndenge l'état ba na foot neti genre ba sedik ba SSAE au so boaki ba payo 2000 ba piso premier mois 1000 deuxième mois il a dit 1000
na siko net pe na boire qui après ba laisser un peu moi 1000 mois prochain 1000 monsieur lundi pour 1000 qui paye moi là quand même hein ozo vivre na monique na comment simba siko moi voilà mais ni toi qui na boula kotanga to bi photo tanga mais makamon et ko changer après vie ba situation auto vivre na mboka moni net ba parents ba na kin moi na epoto il faut sunga bango il faut tanga il faut tunga bango tanga et comme moi difficile na ko expliquer pendant pour na tanga na mboko na tanga pendant 3 ans et demi. OK. Na tanga pendant 3 ans et demi na CNAM et à grande école les na art et métier. Na bana ko sala informatique liée dans la gestion des entreprises. Na tanga pendant 3 ans et demi et ba cours à soir na kemusa na tongo na soir na ketchik mais et tous les jours té et na ba ça ça nous est na place Italie nous sommes na gare de l'Est nous sommes donc na un peu partout ça dépend pas cours d'une bozo soit si quoi au sala au tenait pas na kin bon voilà na matin moi muke Nicolo hein na ba donc na côté on a sur côté ba ndako poa ba chef ndako poa si quoi na Montreuil ba bouquet so palais na Montreuil bon muta ba période wana ba baza buka ba parler ba ki mebela na massa na mo penda ye toto play tobi ye penda le rona ba no cha na garçon mo comme na chuda ye pa ocha ba parler poa et puis na ba encourager mususwa ye mo grand esprit a chepoa bon siko ba parler poa on ya te ko yega ko tika na immeuble chepa la poa to za otambula otala ba immeuble so moni fait ton effort ma mingi benate ah obi ndako na mo papier oye au mati na place ango moni batika métro moni na border à porte voilà au chango pour sans faut magare quoi voilà so muta koti omona papier na quoi yo tiki yango siko mais les mono tiki siko yo tan oya omoni que papier o ezaka après une semaine il a si c'est mutazala rati boum ba chepoa bon siko ba massa ba cheso poa les yo mo netinga mo na cha parler poa ya inonté ba cheli biso poa kaka ne bando ata na kiti Panama ba cheso poa anga pe na sina bolala même si massa moto ke na ro ke ninga mo roté to ke na pe to lali pe na montrer ils a rien on peut na bossa na monter tilo hein et a rue Lagny numéro 116 moni montrer Zaboye Vincent Pembeni na Saint-Mandé côté egma quartier moko moi riche na deuxième étage on a pena wana tout là les premiers jours deuxième jour tout ça ba démarche ya au fond ça électricité pour tout ça nyoso na tanga ba kombote tout ça nyoso na ndenge ya mayu na systématique ni ko lobby et puis courant pe ba chelibiso to ba ne pe rovanda ou se pe moi plan ou yé na mon pe mais là au monde na monde mystique parce que babilo musu to za ça ba période wana pena heureusement ko bato ba ye poto sika les loyo ba ko sala monte ba matela ko lota balabala ba meuble moga bo lo na balabala place et comme il y a yo lali mais place ba bilo ko no zo lo kota place zo uta oui bité nzoka tamsu mère moga kufaka aboyi ba boyi bi ko na dibanda yo yo récupérer o lali bon to boulot après hein voilà Toti Kabino parce que bon c'est la deuxième émission pour Makambu Ezebele je crois que ba diplôme bozomo na oyo ezali kulutu na biso bino master na bino leki na bino jouer le buka azoki mwata kotanga et tout voilà donc suite de Tolobaka au prochain numéro. En tout cas, Bozela, parce que Bozela pour Torozonga pour tout sur le masolo au sentir que au moins Tolobaka, moi ni mutusoka mona à mon capacité, mutusoka mona à Olobakambo ya mona. Kutu je crois tout ce qui batu boyer Torozonga pour Tomeka kosola sikoyo bato yokutawa viezaka ndenge nini viezaka et puis classe osaka 3 ans on va expliquer biso to sukisa awa pesa mo bato dia bambote poto sisa na biso alors na pesa bambote na obana d'abord na masa na ngai avant diga pembeni awa na banyu Gomer Kapita
capitaine équipe nationale na pêche boté na pêche boté parce que to banane pros ensemble on a deuxième épisode Manzeta Kabola distribution de prospectus ya moi tous au sala l'air wana ne bandi ba courager ba sala bato ba lingana ba monter ba gina ba na katia makambo voilà na opesa mbote na Switzerland na Suisse ma sœur Gemma Kimbiavanga mama Jeanne dans la grande boutique na Yemorobo ya Biema maman Jeanne na Lausanne na pêche bambote ebele et puis bambote zara ebele na opesa bambote neti na Montréal na opesa bambote pa ya Yanto Elambo na pêche bambote na pena ba petit na pêche bazape belé Verkis Elambo Verta na maman Sophie madame nae maman Sophie Verta ba bisous. À bientôt. So inzamba sungi biso tout mois na kalaté pour nga kalaté na okena retraite hein kala mingité kaka dans 3 mois na okena retraite 3 mois na kuna ba mbote peneze belé bon na repesa ba mbote ba massa na association hein si mais tous na kati na bana président na biso Jean-Jacques Maï na pêche mbote Maître Ken na pêche mbote Maître Ken à très bientôt na pêche mbote na Ege pardon, on a pris na Eget Moinga Moindo, l'homme des coups de pouce, na pesi mbote na Makulei Mundele, na pesi mbote na Jantela, na pesi mbote na Madame Nae, na pesi mbote na Mama Malata Malakosi, et puis na bana na mokope ba petit na ngai Inès Buka na Luane Buka ya écoute ba petit bana ba photo wana moni bango et puis voilà ba mbote na surtout na Papi nanga baksaka lo moko ya suka. Vas-y. Toza moi mkepe endeye. Na ndeko nanga nani Willy Jolba azande auto père de papa netka moni maramba kufela kaka ezalaka pasi mingi. Willy on est avec toi peut-être lobby toza la kuna na momani maman Odette na pesho bambote mère na biso aza le camarata. Les camarades, moi c'est à Pembe, toujours. Maman Odette, n'a pas chaud bambote, n'a pas que toi andeye, bon, toi au moins, c'est la mingité. Pour Malata, vraiment, c'est à Pembe. Malata, moi c'est à Pembe, on a pena Malako aussi. Il y a pena Malakosi. Moukonja ba mère, n'a pas chaud mbote. Bon, bana barumbu, bazaka kaibele, yoyo akan, n'a pas chaud mbote, n'a pas chaud mbote, n'a pas chaud mbote, vite fait, super Sundai. Na bossa na mutute, pesa nga pena mutema, pas si trop, so na bossa ni. Celui papi gagne émission Zali on a papi dans Zali en tout cas merci émission ça bien to côté pena dans le côté donc ils allaient qui tu bailler bas et débit donc après ton quota en tout cas merci à Milo Mandeko Diviso restez connectés sur votre site Tolo Bella Vie officiel la porte est grandement ouverte pour na Yozo Landabiso yeba que histoire dans mon histoire de Tolo Baka story no change bakulu na biso basali mo ebele yo ka sali lelo za yanke nzorende ya bato babandaka ngo déjà avant yo en tout cas ndeto lobaka ngana na besoin na bino bakulu to na besoin na bino même solo bo mu mtava na parler pena vient nga mona e bakaye comme na Idriss les grands clans de ya beta banzela mai ya bato wana tama solo bo ozongo wa biso na Tolo Bella Vie. Vraiment merci Nabino, je crois que moi, silence, c'est là qui m'a parce que j'avais perdu aussi mon père. Papa Nangaï à Koufaki, de Tolobaka. Là, c'est bon. Donc, à Kundamaki, mon lit, mon épée m'a vraiment la kimia. Donc là, je suis de retour. Il y a un moment, moi, silence, un peu de partout. Pour tout n'a pas nous aussi émission. Bon, voilà. Donc là, Nazari qui est vraiment éprouvé. C'est quoi, Nazongeni Moussala, Moussala et Bengi. Tozongeli Moussala donc tokoyamba encore kulutu na biso Joël Buka poto meka aussi sanaye parce que yé aux émissions tonde to bandia to à très bientôt to voyez bon consommer nanu oyo après to voyez poto silisa to sisi na biso te. Merci beaucoup Papi Gain na sepel na monio en tout cas continuez toujours dans boulot na yo il y a boulot moko noble nzamba pambola yo surtout courage pour na papa merci. Voilà en tout cas merci Ming en tout cas. Voilà, donc d'ici là, restez connectés sur Tolo Bella Vie et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement parce que le meilleur arrive de Tolo Baka. Le meilleur
Zananzela, donc ça va arriver à très bientôt parce que Makambo changé. Là, on va frapper dur, donc frapper pénalement dur. Tout le bel avis. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswela ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama adenani alula yote owo. Rosa di Rosa. Nani alula yote o na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama ye Marc Makalazo professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama ye Gina Kiakou na Paris. Nies Mateus na Paris. nani alula yo te o Germain Mampuya. nani alula yo te o na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama ye Ambro Jenny Dikengele. Elembala le géant de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama ye Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort. Alexis Mozéanta. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabani Manuel Mac. Gisèle Nyengetan. Karine Yengaboule. Mwana Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Edo Zola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe mokoti o epai akendanga ya wama wana motema nzambe o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo Professeur Augusto de Jena. mokili ya nzambe mokoti o Jimé Chapa de Paris. Antonio de Mavakala. Lando Kunga de Jena. Spagnon Dombassi. Géo Kisunga de Génie.